Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir. Mbote na fidèle abonné, il y a Rose Bonbon officiel. Voilà, Noko Kofax. Après Sibino, Mbote na bino ebele sika bozali. J'espère qu'année 2024, et bandi kitoko, année 2024, et bandi bien. Donc, bonne santé, na ba famille na bino. Nyonso, bandeko, nyonso, bolandara ba analyse, ya Noko Kofax. Voilà. Bambote na bino encore une fois, bonne année na bino ebele. Bandeko nyonso bokotala ngai na ebite internet oyo tozo kende wapi tozo songa wapi non to uti wapi tozo kende wapi peut ma sali modèle ma finge ezongi na ebite sali modèle ma finge ezongi na réseaux sociaux to kende wapi to kosuka na yango pe wapi eza pasi mingi pe mawa na olobelo mo bandeko bakotala ngai awa boyebi en tout cas na ebite vraiment soki Nana Ketchup asala nini na ebite soki eza kaka po succès mobali na ye aza na yango na musique nde yango wana sadi ifo ekomisa bandeko na ye ya basi mingi oyo baza na réseaux sociaux awa sadi na yebi te bandeko ya basi na ya mibali voilà ya basi na ya mibali bakoma sadi na yebi te baperdre sadi contrôle ya bacerveau na bango comment vite fait napesi mbote pa ya Junior Mukuna Maître Toro napesi mbote belé Maître Toro Junior Mukuna mbote na ebele napesi mbote belé pa ya Mama Yeti double brassard na Hollande Mama Yeti warrior napesi mbote honorable Prince Tukuzu na Canada napesi yo pe mbote na ebele honorable Prince Tukuzu na Canada c'est-à-dire faut sentir libango via na humanisme honorable Prince Tukuzu napesi mbote belé via na ngai na Canada si vous Rolanda biso mbote na ebele napesi pe mère pe mbote na ebele honorable Prince napesi mère pe mbote na ebele donc ici grâce à Dieu napesi mbote belé bonne année pa ya fiston coloqué les Zapatero vient na ngai honorable fiston coloqué Zapatero napesi mbote ebele bonne année na Soule Kauka par Zouria Soule Kauka c'est-à-dire Angelou na forme ya mutu bonne année na ebele siko zali honorable c'est-à-dire honorable Soule Kauka le patron des patrons honorable Soule Kauka miliki na miliki Angelou na forme ya mutu c'est-à-dire soko kuta na Soule Kauka soko sepeli te seke on a problème à famille quoi voilà bonne année meilleur vœu na yo honorable Soule Kauka et pourquoi pas mbote lisusu ebele meilleur vœu bonne année na Joël Killer bonne année na ebele Bouboul César yo baoulé vient na ngai Bouboul César na Bruxelles mbote na pe ebele mon vieux Dekos Mukoko voilà le vieux Dekos Mukoko meilleur vœu bonne année pe na yo le vieux Dekos Mukoko bonne année na ebele bonne année na Natilo Kole vient na ngai Chilungu NL Natilo Kole mon vieux voilà mon vieux que j'aime beaucoup bonne année na yo ebele vient na ngai Natilo Kole Chilungu mobali ya ma mairie lokole bonne année na yo ebele vient na ngai donc voilà eza passe mingi pe mawa bandeko ba otala ngai awa actuellement Nana Ketchup azo fingama pa ya nani na otanga bakombo pa ya Lianza franchement na ebité Lianza otiko bala mais na ebité ça dit non na mona couple ya ben censé ya modèle à boyete donc Lianza otiko bala mais na yo na mwasi na yo bozo ko se retrouver na ba live bozo ko finga mwasi mususu mwasi ya mutu bozo ko finga papa ya bana ya bato ezali bongo fali pupa na Magali lo mama Liandra Magali lo mama bino bozala ko finga fali Nana Ketchup pour bozala ko soutenir Nicki Menga Barcelone makelele bino bozala ko bande onanga na poto kaka bo na poto donc ça dit sur lobika muke voisin makelele na poto pasi Glody Mandangi na pesi mbote belé na poto kaka bo na poto tuka poto pasi bandeko voilà ngambo fala lokele ya biso ya poto poto pasi poto pasi so gagner kaka muke na ndako boye voisin voilà je rigole donc voilà Magali lo mama
na soki liyanza bakisa na mwasi ya liyanza bino bozalaka kofinga Fally na Ketchup na nsima ya Nicki Menga Barcelone mama bana mais makambo ya Nicki Menga Barcelone si esila déjà congolais ça comprendre la vérité ngai yo Kofax ngai c'est-à-dire nala parmi bato yo balakisa na congolais vérité ya makambo ndenge ezala ke Nicki akosa biso tala makambo ezalaka boye bon aza mama bana na biso voilà avec beaucoup de respect na tie na ngai pembeni mais sikoyo modelo bozo ko fingira na Ketchup Magailo mama na ebité ser na ngai Magailo mama na Ketchup adefa yo nini oyo tikala na niongo sali adefa yo nini akenda na niongono ya nini oyo yo oyaka ko fingela mwana mwasi ya batu Magailo mama mama Magali oza na bana ya mikolo mama kaka sali bona ko kaka chaque jour ko ya ko fingela mwana mwasi ya batu nana za leki na age ya maga bamona ko kaka chaque jour ko ya ko fingela mwana mwasi ya batu liyanza soki mayanja soki nani outi ko bala kala mingi ta outi ko bala don liyanzi kutu na yo na mwasi na yo bino mibale bozo ya pena ko finga bato mais franchement na ebité réseaux sociaux oyo elonga na obisali eloko ngai na obetela siete na otelemela bolongola sadi botika ko sangisa makambo ya Jael Show na Fally pato na Ketchup non bino boko ya ko finga Fally te po na Ketchup nani dido Fally na Ketchup te po Jael Show awasala barando azo finga bino bozo finga na kuna non bo finga Jael Show c'est bo sala barando na bino na ye Jael Show azo ya ko finga soki ex mobali na ye soki ex patron na ye soki bo bref azo ya ko finga bo bref bo ndenge tozo ka maso ndenge azo loba ex mobali na ye vie na biso Pepe siko na ebité siko sadi modelo bino bozo ke na ngwana Jael Show aye afingi bino bozala barando na bino bozo finga na ba Jael ali bino boya ko finga ka Fally boya ko finga ka na Ketchup est-ce que na Ketchup et si avanda na Jael Show ba solola non kaka Fally ipupa wana Fally ipupa et si atinda Jael Show yeko fingele mutu non liyanzi na Magailo mama bosala barando na bino na Jael bofingana na bino soki boko fingana ok d'accord mais yako ya kotia Fally et plus loin na Ketchup na kati pour soi disant Jael amakaki bino mais ça na sens te quand même boza na bana boza mikolo liyanzi omoni réseaux sociaux yo ezaka elengi oyo na TikTok osa live batu bakoti ba omona wana ozo finga Fally ozo finga na Ketchup ezaka esa elengi makasi mais faut oyeba ke nyonso tosalaka na se efuta maka na se awa eza na mukolo boko futa nyonso bosalaka wana c'est vrai lelo eza elengi mpona bino bozoka plaisir sentiment tofingana na Ketchup nani Jael asali boye biso tofingana na Ketchup esa bino plaisir mais eza na mukolo bino boko futa nyonso bosalaka wana eza na moi to na butu na bandenge nyonso surtout yo liyanza sadi eza na ndenge nyonso kaka innocent bato yo finga matin midi soir wana bozala ko finga ina makambo Nicki Menga awa Magailo mama na liyanzi bozala ko finga mona mwasi na Ketchup na makambo Nicki Menga nani boye même makambo ngabe bo comprendre la vérité déjà que non voilà Nicki Menga aya na lukuta akosa biso mais nini onka obokanga makaka sadi dobino grafu bo finga kaka na Ketchup boyo ka bien eza mawa makasi en tout cas namona et en plus de ça au moins on appelle la live vango batu bakepe kotonda non namona communauté bazoba boyete parce que la majorité batu ngo bino yo tozana na poto awa non namona ça dit non namona communauté ba senzi boyete makabo grâce temo awa grâce temo bimi awa zo madezo kita grâce temo nani Popol grâce temo Fally pour na nini bino bolinka ke grâce temo ça la ka mo Fally grâce que moi moi Fally te atikala jamais qu'on a la moi Fally et loko boko te ça dit elle reimago li konza famille ça dit modèle au vieux wana se respecta canon a habité quoi ça dit Fally il peut passer un vieux qui se respecte dans niveau mon a habité
grâce te moi atikala kozala na relation amoureuse na fallait pour pate mais bino ça dit bino te bongo te do pona bino de fora grâce te moi za kaka moi si afali kaka pour boire au finga nana bien mais franchement eza pas si mingi pe ma nazo ka moi na habité na ba goloa surtout ba goloa bino ko danga na ba goloa ko dalinga na lo bela bino te po ça le beni bino et comme ça dit ah tu ba goloa na habité bon mais ça ah vient dans les padres mawa vient dans les padres mawa na mona ba goloa bon ça be mission grâce te pendant la zemi à 3 mois puis un petit nanga gouvre les golois ah mon petit quand nous souffrir na moi ya Kinshasa nengwana ah petit gouvre en tout cas vraiment tala ebi na mona ba communicateur oyo ba communicateur artiste o ba sans esprit le ba golois na on a habité quoi ça dit bateau ba le bela vie na les padres non mawa bateau ça dit bateau bena bolobela ravie na les padres non on a habité quoi donc pour na bino ka plaisir na bino kaka te grâce te mo ata na zemi afali donc bon moni énergie au tiaka ya luka ko salir fali hein ba goloa énergie au tiaka ya luka ko salir fali poupa soki botiaki énergie on a la dynastie vient dans les padres avec tous les respects dans envers ces grands messieurs papa abana vieux bonne année hein, les padres bonne année vieux abimisi à la dynastie a ceux qui 40 nzembo vieux mutubino bosadi boela biso awa l'impérateur de la rumba vieux abetaka rumba ça dit ceux qui ndenge nini vieux abimisi ceux qui 40 rumba à la dynastie awa ata moko te beti na bonne année awa nyoso ekeka boye mais botana énergie bobisa na makambo afali bozana na ba live na bino grâce te mazana zemi à 3 mois fali grâce te mo boye mais franchement ba goloa énergie bobimisa rapport na makambo afali bosela yango promotion ya banzembo na bino énergie bobimisa rapport na makambo afali bosela yango promotion ya banzembo na bino eza soni hein bosaka wana grâce te mo boye grâce te mo sou mama grâce te mo boye mais bobimisa soki 40 nzembo awa ata moko te beti na bonne année hein vient nga les padres à battre record à ba featuring vient à sali 19 featuring to compter là vient à sali 19 featuring na dynastie mais ata nzembo moko te beti na bonne année ata pambawa donc et le belarabino est loko mon côté mais boza wana grâce te mosu mama ba warrior boza wana grâce te mwasali boye boza wana grâce te mwasongi sagi boye boza wana grâce te mwasali boye grâce te mwake boye nani fali boye boza wana sali boza ko finga na ketchup de pona bino grâce face à la kaka mwasi afali de pona bino kaka grâce face à la kaka mwasi kaka ya fali kaka pona bino ce que na ba artiste auto yebi qui abimana ba chroniqueuse en tout cas ba golo bino na terrain na boza ba truc boyo lo ba ko tout ça dit bino na terrain na pena boza ba tout o ça dit boko ya ta ko fongola ta mon côté pour o ya bino papa to yebi parcours na ba chroniqueuse mais par respect aza de loza na mwasi na ndako na maman na biso quand même tout ça na ba bonne manière to respectaka ba artiste mususu par respect na ko kozongisa makambo wana te pourquoi parce que actuellement papa Nabino vient na biso padre avant na mwasi na ndako avant na bana na père de famille par respect pour na mwasi na ye to ko ça dit ko kota na makambo wana so ndeni te mais ce que ça ba artiste oyo ba ça na ba relation na ba chroniqueuse en tout cas tes pères na bino pena akoza bena mutayambo mais boza wana te grâce te boza na zemi à 3 mois depuis on a bino elengi bozo kaka ya ko confirmer que grâce te ba bimara fali franchement eza pas mingi pe mawa eza mawa ça dit na zeba te oh ça dit todo vivre na communauté nini ozo mona bana ça dit ba to ba live à TikTok pena bozo ya ko finga na ketchup pourquoi parce que pour Jaël show azo finga ceux qui also la histoire des rando na ceux qui na ex na ye ceux qui ex mobali ceux qui ex patron na ye ceux qui nani bref ye mo amte ma bazo loba mais bon yango bozo ya ko finga na ngo fali na ketchup mais franchement qu'est-ce qui c'est mais franchement eza mawa makasi
eza mawa, ça dit mawa na niveau moko, ça dit qu'on vivre, hein, ça dit qu'on vivre na communauté ya boye eza mawa. Eza mawa makasi. Ah ba golo, ça dit na zongi na pa na bino ba golo aboyo kasoni. Ba golo aboyo kasoni. Dynastie eke wapi? Dynastie eke wapi? Dynastie eke wapi? Dynastie eke wapi? Affiche ya Bercy oboyela rabiso eke wapi? Ekenda wapi? Affiche ya Bercy, hein, Glody Mandangi. C'est-à-dire affiche ya Bercy oboyela rabiso ekenda wapi? Bino pena faut boyo kana nous soni avant ko lo barata makambo afali. De pona ba Gaulois grâce te bazana zemi afali, pona ba Gaulois fala bi makana grâce temo fali boye boye. Non mais franchement eza mawa. Eza mawa makasi. Yo nga na ko sadinga na ko lo bakana Magali lo mama oza ser na ngai ya Magali yaya a Jezo pusana. Age na yo ezo nga simate ya ekeka liboso. Yo za la rapeso na peso conseil bo tango oya oye o tirer ngai. Allez, obani ko tirer nga. Yamaga age ezo pusana yaya. Yaya age eke liboso. Maramsu ya kofinga na ketchup ndengwana na ebite na ketchup akena na nyongono ya nini. Fali abomela yo nani. Sera makambo team Niki organisera ba marche ba bosala ba makambo belé apona ko soutenir Niki Menga. Souka nango botikala na soni bo comprendre que ça makambo lokuta, mais arrêtez botika. Arrêtez botika, il est temps, ça dit au faut comprendre maintenant que oui, tout ça qui ba bêtise mingi, to kosa ki makambo mingi na kombo afali. Mais nyoso to kosela mona mbali ya batu. E koki pe to tika pe nanu, batu bazala pe bongo. Na ebite so na ba artiste de bazo tinda rabino. Bosala makambo wana e boya ça dit boya ko profiter na sima ya Jael. Oh non, Jael soka créer ba rando na ye, soki Jael wasala ba rando na ye kuna le bino boya ka bo bimisaka ngo fali boye. Mais franchement eza pasi mingi pe mawa. Eza pasi mingi pe mawa. Eza mawa makasi. Komona ba jara makambo boye, ça dit eza mawa ya mawa. Ya mawa. Mais boto sa nini? Communauté yango, ça dit bato ndenge na lobaki do bato mayele, ça dit bato mayele bo za susu ba place mingi te. Pourquoi? Parce que buzo bane mutu ko makasi mingi na réseaux sociaux. Ça dit buzo bane mutu ezo za place na réseaux sociaux buzo ba. Ça dit buzo bane pena mutu ezo za place na mafinga bato baso finga na désordre. Ndeti liyandi. Moi c'est liyandi. Na mona une vidéo mo atindela ya TikTok autour de français belé. Bon, déjà que le français est synonyme à la maille l'été. Voilà, là c'est vrai. Mais ma sœur, ngana ibi mobali soka bali moi si. Ce qui mobali wana ça qui na ba délire mora buzoba. Moi c'est quand même resoyer à changer à ta mo. C'est-à-dire moi c'est resoyer à changer à ta. Mais moi si pena mobali a bali yo. Mais de apporter et l'eau comme on na vie à mobali wana. Donc lianda yene muta buzoba aka bali mwasi allez azo demerer sous kaka na buzoba li sous kaka. Donc mwasi aye abali les sous kaka buzoba ya ko finga ka batu na réseaux sociaux. Donc mwasi aye donc abaki si les sous ça dit donc buzoba ya ko finga ka sous kaka batu. Ko finga aka afali. Fali on a bino bo finga suka na habité mais eza na mukolo yo bo le garabino moko ça dit sans mutatinda bino au péris pe la caméra pe na péris pe la téléphone au fou kami pe no senga pardon zo lela eza na mukolo bo continuer bino mona ha ça dit ozo finga ro mwasi ya mutu mwasi nga sala yo ozo finga na yo kaka yo li yanzo dala ko finga na ketchup pa sous prétexte que non yo no kwa bana Niki yo no kwa bana Niki yango finga na ketchup même makamwa Niki o comprenait que zara lokuta ko finga na ketchup nini parce que bino tu wana bali yanza ba magaye le mama bozala ko finga na ketchup na fali pourquoi? Parce que
Oh non, ça dit makambo niki soki bana soki ndenge mais vous comprenez que ça makambo lokuta. Mais est-ce que vous finissez na bango kaka nini kaka de vous finissez na bango. Bolo ke lo nyanzambe. Bisous bye.